parle tambo kongale, qui parle tambo. Ok, parle tambo kongale, qui parle tambo kongale, dide, on nous sait quand on va couper. Qui parle tambo kongale. Mbote na bino nyonso bolingaka ba produit naturel eye na marché bino moko boyebi ba oyo basomba ba produit baza toujours na nzoto kolongono tozali na première lié pardon te oyo ya antidiabète ezali pona moto nyonso oyo docteur alobi ke sucre na yo eza na nzoto ou bien okomi na frontière ke sucre ozwa diabète te yango ekozongisa insuline na yo na makasi toza pe na oyo ya tension batu ya tension boya ebele ozala problème ya tension ne t'inquiète plus solution yango yo tolongo wana toke na lombango na ba oyo baza na problème ya peau ozala problème ya peau na ba tache ba bouton biloko ebele oyo esalami na citronnelle oyo babengi sinda ezali très bien na loposo zwa yango bandeko na nga na lombango nyonso po na yo ekosila ba bouton ba graisse nyonso ekokende tokei tozali na café ya ba papa yango yo pona érection papa yozo kokasu ko sepelisa mwasi te érection na yo ezali lente soko otelemi ozo kweya noki papa koyoka soni te bengala danoise traitement yango yo nyonso ezali bio eza na problème moko pona santé te tolongwe wana toujours tokei na oya ba papa yangoyo mobali nyonso akomi na plus de 40 ans kisi oyo ezali bien juste eza so pona érection ça c'est le traitement pona bato baza na débit ya prostate ou bien prostate ezotungisa yo bande konanga kisi oyo ezali très bien yangoyo zwa kisi oyo ya prostate lakisa ba papa bomela yango na famille bozana na problème ya prostate problème ya érection yango tango zo melango ezo réduire na tension et puis ezo sokola makila ezali très important na mobali nyonso tout tolongo yana toke na lombango likambo oyo nyonso tout ezali central ezali likambo ya hémorroïde ba papa ebele soki bokomi na ba problème ya érection problème ya ba prostate mingi utaka na hémorroïde ba kisi ya hémorroïde yango yo zone nango yango tozali na oyo ezo soigner hémorroïde ya mai nango ezali tozali na ba comprimé na yango comprimé tozali pe na poudre na yango ya poudre nyonso esalami na même matière ezali bio soko lingi ya poudre kaka yo olingi ya comprimé ezali et puis ya mai pe ya liquide omeli toke na lombango tozali na oyo ya détox na biso eye ba mama na ngai ba papa soki oza na problème ya libumu munene problème ya surpoids détox yango yo nazoko conseiller yango pe surtout pona ba papa ndeko mwasi batela mobali na yo na kati na ndako omoni papa libumu ezali munene benga na lombango sombela ye ya tongo na ya pokwa soki olingo zwa résultat ya bien il faut omela nyonso mibale obeli ya pokwa yango yo et puis oye komela pe ya tongo yango yo osombi yango na lombango oye ekokitisa libumu ba mama ekokitisa yo poids ekolongola yo kilo okoki kozala munene na nzoto be kolinga te osantaka ke ozoyoka kilo ozoka makolo kilo ezali signe ya mabe alors kisi yango ekodetoxike biloko nyonso na kati ya nzoto ezali très important tokozanga te oyo na kati na ndako te tokei pe na ba mama na biso oyo oyoka su posa ya sexe te ata ozana mobali ozosangana na mobali yo posa ya sexe esila yo papa pe ozana diminution ya posa ya sexe cela veut dire que libido eza lisusu te yaka kosomba ti ya sexy ekozongisa libido na yo et puis okosala sexe na yo na libala na ndenge ya malamu toza pe na ba mama na biso bazoluka kobota ozoluka mabota omelikisa mondele ozozwa zemi te na biso ezali pona ko régulariser cycle na yo ya kobota kozongisa ba maki na yo nyonso ezonga fresh na kati ya libumu age pusani me ozaka na posa obota yango yo omela pona obota bana oyo bakozala a problème te pona kosukisa bandeko na ngai toye na ba pomade oyo misatu ezali awa oyo botala yango bien ezali pona eczéma soki oza na problème ya eczéma
moi naza na problème na famille boza na problème eczéma en tout cas pomadi yango ozali koyoka nzoto mikusa na nzoto bandeko nanga pomadi yango ya kosomba ezali très bien ya bio biloko o makwanze bimio nazoka mikusa nzoto nanga mikusa pomadi yango bandeko nanga boya ebele ba produit na biso ezali yaka na lombango okozwa oyo olingi obengi la danoise na 0044 74 59 62 52 17 okozwa ba produit oyo et puis ekosada prix à bien et puis ekosoigner libota mobimba. Merci Nabino. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre votre maman Leki. Bambote ebele bisika biso bisous bino, des gros bisous, des gros lolo, des gros ya mokili ba bénédiction makasi. Boboto bondeko, oh bandeko na biso catholique. To pesi bino ba bisous. Bisous na biso kei bandeko na nga na ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba o ba sala ba prière pour la danoise, ba o ba soutenir la chaîne na biso. En tout cas na bino nyoso bo sambi na binzambi ba shalom yenge wane saka nge sengo na église ki kukusa église ya PV ya longo biso toza bana ya PV longo bandeko na ngai nga mama na ngaza mutu aki PV ya longo na koli na ndako ya PV ya longo donc na botami na makila bangunza yango bomona na pesa bango lopa na yebisi bino pona ni na pesa bango mbote ebele makasi pe na pesi lelo su bambote ebele po na kanti ba parents na ngai na pesi pe bambote ebele na église obasaka église ya papa na biso voilà ekikombo ekiminga me ekoya bango pe na pesi bango bambote ebele papa chazaki na grade soki pe général l'église armée d'Isali voilà toute tendance confondue bambote ebele bandeko na ngai likambo ya Benita na mobali na yesu kinsa balobi aza docteur bandeko likambo oyo nazalaki komona na micheki na mutu na nga na kati te na bandeko kantiza ba jeune ya ba TikTok na bandeko kantiza ba vie moko boye na bandeko mona place na banda na cha conseil te mais lelo kolanda na chaîne ya ese to pesi ese bambote ebele bisika 18 ese kolanda na chaîne na ese na comprendre moi muke et puis na ye komona mwana ya papa bengi bandeko na ngai sali ngai pasi tala niveau tozali kobebisa bana na biso tala niveau mame bandeko mama tala niveau tobangisa bana na biso babala ba congolais telle éducation to komo pesa bana mwana komo benga na ba chaîne nyonso ponda abundela papa na ye bandeko nanga na likambo ya mabala ya ba agi mata kita oyo bandeko na pesa ba mibali ba foti pona ngai vraiment papa nta oyo ozui penza soko ko kufa kutu kufa na yo parce que ça c'est quoi aussi au colis et puis il y a bi fonctionnement sexuel na yo et ça la kalisusu te papa OK kana kisa soke ko bala mwana batu il y a 30 ans azana no foyo kabilengi yo sali bilengi okoti partout papa ti yo wana olembi na yo ozokene na pension alors que nous kanga via mwana batu a tricher nga pendela danoise na lobake mwana wana zana foti bandeko na ngai bien si mwana wana azana akoya na epoto bo condamné été bino mo boyebi situation Congo tozana bambongo teza pasi akolinga ya na ye kutu toke tozonga azosala toki ndumba ngoma avandi kana ndako papa wana mso azolambela ye azoservir ye d'une manière ou d'une autre ou bien papa pe moral eza azomona ke nazana jeune fille mona kati ndaku esala bango pe bien ata azosala eloko te mais azana mwasi mo boye na kati ndaku so Benita zepe mwana bamembe sa pumbwa kimi na ye ngana otala ba mabe na ye wana te asali kindumba ke na Dubai asali boy non eza faute ya bamibali bomona makambo aboye ata mwasi na azalaka mabe ta suppose ozaki na réseau za victime ya basi mwasi asalaka mabe mais papa même na Paris wana na France wapi basi baza oya génération na yo ko meka vie na yo même na Congo tozana ba femme veuve tozana basi pe ebele kuta na Congo basi mikolo pe basi ebele ba bali pété poni bozoka bano ya mike
aboti pe nanu te ma papa na ngai yo wana obandi kozwa ye obandi kocheba mai no mikolo ebeba mais à la fin mwana fa a craqué oyo ezwi Benita akomi kokrake na mutu kotriche na libala bandeko ekrakisaka na mutu eza mabe makasi soki okoki yango to kokrake okomi bilobaloba bomonaki zawadi akokaki te akrake abimisi vaseline kotriche na libala ekrakisaka Benita ndenge aza wana aza marie babalaki ye epuis baye koloba o mobali yango abalaki na ye na communauté de bien te parce que ayebaki bajeune fille oyo bakimaka en tout cas bandeko na nga mais boyoka kolela ya mwana boyoka kolela ya bana na biso mwana azobenga mpona kodefendre papa na ye bo bapapa bapapa congolais eza kaka nini yango na génération oyo ya biso nini bapapa congolais makambo bolingi nini bozokende nango wapi bapapa kala soki abali mwana mwasi ya moke cela veut dire kaza na basi na ye ya mikolo baza wana le bisu mwana wana mwasi aza ya mokende mwasi asuka mais mama liboso azali ya mibale azali ya misato aza baboyaka mwasi ya génération na yo te nzungu akala yango nde elambaka basosa bien bapapa to olingi ozwa mwasi ya mwana moke zwa na yo kende kisasa asala ambiance na yo mais koboya nzungu akala te tala papa soki azalaki na mwasi ya génération na ye alingaka sambwa boye te mwasi mokolo aya na réseaux sociaux alobaki mobali na nga azosatisfaire nga te biso so towolola ye te mama mokolo boye etula onini kindumba ntina benopose tokowolola ye mais Benita oyo nazokama nga na owolola na ngai ye te aza na mai na makila yo tata mokolo boye boniko ezalaka twende toyoka Beni toyoka mwana oyo boyoka mwana ya papa docteur boyoka ye je sais pas si c'est n'invité ça y est et sérieux et oyambi ete nazo rappeler abenga tellement mingi mama bijou la kina ligne yona yambaki ete mama bijou topesi yo mbote mwana bata ya docteur et c'est ozela lukela biso ye mbangu toyoka ye nano Owen est-ce que Zaïe to Zaïe que je ne sais pas mais kaka abenga tellement trop mais ka fait la ye c'est qui Olive la fille de papa Guy on ta pardon makambo ete ya papa ete abino bolingi kokufa erete Barbara Love tikanga bolingi kokufa erete yo mtoza docteur osese ba docteur na yo mais lelo tala place oyo kosuka kabi Jordi te on enregistré bino ba ote eza Jordi te bino tembe oso ya bato ebite bozana na benga tellement trop Seigneur bozana benga qu'est-ce que tu as dans ces cas c'est ta vie en fait t'as fait ta vie au combien d'années limité au talaka na yo ke na musala ndio oza courageux je ne peux pas te sous-estimer t'es vraiment un homme courageux tu es un homme à féliciter mais quand même sois libéral avec les gens qui sont tout autour de toi Guy. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Intervenir dans le direct, je sais pas si je suis en direct là. Ouais, oui chérie, ton live, oui, ton direct. Moi na yeyo. D'accord. En tout cas, moi, Tantine, il y a une chose que j'aimerais dire, par laquelle j'aimerais commencer. Il faut que les gens arrêtent d'insulter mon père, tu vois. Il faut vraiment que les gens arrêtent d'insulter mon père. C'est facile d'insulter une personne qui attend du cancer. C'est facile d'insulter quelqu'un qui est malade en disant qu'à Komiko, quoi, Komi Mabé, tout ça. Zobé la cancer. Mon père, c'est un bel homme à la base, Ça, c'est une chose de 1. De 2, par rapport à Benita, qu'elle arrête. Benita est une grande manipulatrice, c'est une sorcière. Benita, c'est une sorcière. Elle est en train de vouloir faire croire au monde qu'elle ne savait pas que mon père était malade quand elle s'est mise avec lui, quand ils se sont mariés, elle était au courant. Écoutez bien les notes vocales de son frère. Vous entendrez son frère sortir de la bouche de son frère qu'elle était au courant. Mais une fois arrivée ici en Europe, elle a compris que les biens étaient à nos noms. Et au nom de maman, vu qu'ils étaient mariés en communauté des biens, ça l'a dégoûtée. Maintenant, elle veut essayer de partir. Mais qu'elle commence pas à dire qu'elle savait rien, qu'elle était au courant de rien du tout. C'est faux. Moi, je suis la fille du docteur Nsa. Mon père est médecin, il n'est pas vétérinaire, il n'est pas infirmier, il n'est pas assistant ou je sais pas quoi. Que les gens arrêtent de raconter de la merde.
Franchement, que les gens arrêtent de raconter de la merde. Benita, hein, là, elle a compris. Hein, elle a vu dans des documents, elle est en train de réaliser qu'elle n'aura rien venant de la part de mon père, ce qui est normal. Bozoyoka. Ah, héritage de ma Benita. Elle commence à vouloir tourner la situation parce qu'elle a vu que du côté de la famille de mon père, c'est fini. Plus personne ne veut plus entendre parler d'elle. Du côté des amis de mon père, plus personne ne veut entendre parler d'elle. Plus personne n'a aucun respect, aucune considération pour elle. C'est pour ça qu'elle est en train de renvoyer toutes les notes vocales. Tantine, tu te rends compte que nous, on n'a même plus le droit d'avoir aucune intimité avec mon père. Pourquoi? Quand mon père dort, elle vole le téléphone de mon père. Elle vole les notes vocales, elle envoie sur TikTok. Elle vole les conversations, elle envoie sur TikTok. Toujours, comme ça. Tu te rends compte qu'elle avait fait asseoir mon grand frère et mon père, soi-disant une belle-mère. Hein. Une belle-mère, pour moi, c'est censé être une maman. T'enregistres les conversations. Tu parles de sexe avec mon grand frère. Qui va te respecter comment? Nous, les enfants de mon père, on voit ses sextapes, des vidéos d'elle nue. Qu'elle arrête de se faire passer pour la victime. Maintenant qu'elle a honte, hein, que sa nudité est partout, elle balance les notes vocales pour essayer de faire comme si elle est malheureuse, comme si elle est comme ci, comme ça, pour que les gens puissent avoir de la compassion envers elle. Mais non, on manipule pas n'importe qui. Que les gens fassent au moins des recherches, hein, et que les gens réfléchissent. Elle est en Europe depuis 3 ans, elle vit avec mon père. Depuis 3 ans, si elle était réellement malheureuse, elle allait partir. Entre-temps, Benita, on la voit, elle voyage à Dubaï en business class. Elle va à Chine en business class. Elle voyage par-ci, par-là. Na Dubaï, fait ce que la business class a kenda kolia banyete. C'est qui paye? C'est mon père. Eh, aux assure, papa na yo. Et je ne pense pas qu'un billet en business class, ça coûte 1000 €. Hein. Pour Dubaï, je ne pense pas. Papa na foute la ke ba classe na ba première na ba first class, première classe. Na ake de Dubaï. Ko sala ni. Si elle veut partir, qu'elle parte. Aza parmi ba fio balia balala na ba mboa. Personne qui va, je sais pas, venir lui la supplier de rester, plus personne. Et qu'elle arrête aussi de faire passer mon père pour le mauvais. L'ingratitude, c'est pas bien. Hein. Vous connaissez la famille Benita? La famille Benita, c'est une famille pauvre. C'est qui les fait manger? Là, le frère de Benita, il était en train d'arriver en Europe. C'est qui faisait les démarches? C'est pas seulement mon père qu'on insulte. Qu'elle arrête. Même les musiciens, hein, lorsqu'ils arrivent en Europe, il peut arriver aujourd'hui. S'il veut fuir demain, il va fuir. Elle attend quoi? Elle est restée pendant 3 ans par intérêt, parce qu'elle savait que mon père a des biens, elle savait que mon père a des assurances maladie. Elle sait que si mon père n'est plus là demain, hein, c'est elle qui va toucher la pension de mon père. Dans ses calculs, elle pensait que mon père allait vite mourir. Mais Dieu ne dort pas, mon père ne meurt pas, il ne mourra pas maintenant. C'est ça qui la dérange réellement. Comme elle voit que ça prend du temps, hein, elle commence à être mal à l'aise, elle se fait passer pour la victime. Qu'elle arrête. Mon père, il n'est pas bête au point d'aller mettre ses pieds au nom de Benita. C'est ça son réel problème que les gens ne comprennent pas. C'est tout ce que je voulais dire en tout cas. D'accord, attends chérie. Si vous avez Benita qui est indécassé, si vous papa moi na bolinga Benita au kinanda kutin. Mais Tantine, vous pensez que mon père il est bête? Faut pas croire que lorsqu'une personne se tait, tu vois, il y a un dicton en Ngala qui dit papa no pas combiné na suka yaya, a combiné na suka, a osai souni, na ajwa, na fatigué, pour que les abachemi, ceux qui thérapie. J'ai pas reçu de mauvaise éducation venant de la part de mes parents. À partir du moment où je vois que Benita se lève et qu'elle met le nom de ma mère pour essayer de manquer de respect à ma mère qui n'a rien à voir dans tout ça, je ne laisse pas passer. Je ne laisse pas passer, je ne laisserai jamais passer. Si mes parents veulent se taire, qu'ils se taisent. Benita yo pe arrête na komba mama bana oye libala kipe mobali na yo. Faut vraiment pas jouer. Avant bala faut yeba peti mobali yango tu okataki abala na ende na communauté de bien. Bala bilo ne se ke pas bana. Papa ya papa ya Benita. Papa on a bino bana. J'aimerais juste que les gens arrêtent d'abord de salir le nom de mon père, que les gens arrêtent d'insulter mon père parce qu'ils ne le connaissent pas, ils ne connaissent pas la réalité des faits, que Benita c'est une sorcière, Benita c'est une menteuse. Ma chérie, pardon, s'il te plaît, ma chérie. Ma belle, s'il te plaît. Vous êtes au courant que papa n'a pas Benita na ça, non? Kalinga qui est moko abala qui. Vous êtes au courant, non? Oui. Pourquoi vous en avez depuis tout avant qu'il y ait ça? Pourquoi vous pensez que papa était soit peut-être ce qui est réalité était ou pour ça que conseil était pour Annie parce que papa âge à papa na âge à Benita et quand vous avez ma casse. Tantine. Oui. Tu vois dans tout ça, hein, la première personne que je condamne, hein,
ça reste mon père. Oui. C'est ses erreurs, hein. C'est des erreurs qu'il a faites. Je peux pas le jeter, je peux pas l'insulter, n'a aucune voix qualité parce que ça restera mon père à vie, c'est mon sang. Mais la première personne que je condamne, c'est mon père. Parce qu'avant d'aller marier cette femme-là, hein, la famille s'y était opposée. Nous, les enfants, on s'y était opposés. Oui, j'ai eu à parler avec elle, à apprendre à connaître la personne, mais à partir du moment où mes tantes et mes oncles nous ont dit cette personne-là, c'est pas une bonne personne, on s'est lavé les mains. On a conseillé papa, mais ça reste mon papa. Même si je le conseille, je dis non, papa, regarde un peu ceci, cela. La personne apprend plus à la connaître, ça reste mon père. J'ai pas plus que ça à lui dire, tu vois. Ma parole, elle n'aura pas vraiment d'importance. C'est sa vie, c'est un adulte. Je peux pas venir lui dicter, fais ceci, fais cela. Mais sache que tout le monde s'était opposé. Parce qu'avant qu'il aille la marier, on a fait des enquêtes sur elle. On en a appris beaucoup. Mais papa, ça reste un adulte, on ne pouvait pas s'y opposer longtemps. Je ne sais pas si je me comprends. Hein. Très bien, ok. Ben, si vous avez besoin énervé, mais en relation papa n'a pas ce que j'ai dit. Parce que je suis tranquille, parce que je suis très bien en moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, si tu n'as pas d'amis, allez tirer la maille. Ok. Mon père, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, c'est pas quelqu'un qui va passer dans les réseaux, qui va commencer à parler. Non. Il est déjà dans un état où il est fatigué, il n'est pas spécialement bien pour commencer à s'afficher ou à faire n'importe quoi, des attitudes bizarres, tu vois. Ok. Est-ce que c'est vrai, papa Pinaba qui Benita légalement? La Kinshasa. Oui, il l'a marié légalement. Pour qu'elle puisse arriver en Europe, il l'a marié légalement, mais il l'a pas marié en communauté des biens. D'accord. C'est ça des obélisques à Benita Iboma, tu vois. Benita, elle s'attendait à quoi? Elle va arriver en Europe après, allez, 4 ou 6 mois, hein, papa allait mourir pour qu'elle puisse bénéficier. Quand je vous dis qu'elle est mauvaise, elle est mauvaise. Ah bon, azaki na plan wana ke soki aye na poto loko ayeba ke mobali azane na ba cancer akokufa na ye ale ya zuba bien. D'accord. Mibali aboye bakufa noki te. Keba. Et au nom de ma mère qui a été sa première femme, vu qu'ils étaient mariés légalement en communauté des biens aussi, elle a compris qu'elle va bénéficier en rien. Hein. Elle commence à s'énerver. Ah, Bangona Benit Babala la séparation des biens. Qu'elle dise pas qu'elle est malheureuse, que Baoni Okolaye ou que je sais pas. Ou tout Baoni Okolaye, Azou Kendopina à Dubaï. Vous avez vu ça où? À Kenda à Paris, surtout, dans quel monde? C'est ça que je dis les gens, hein, avant de vouloir dire oui, Benita Mawa, Tima, Benita ceci, Benita cela, Mawa. Il faut connaître. Faut pas venir écrire, venir parler comme ça pour parler de rien. D'accord. Ça, c'est une sorcière, je le dis et je le redirai, c'est une sorcière. D'accord, ma chérie. Est-ce que papa est qui ben tendé qui n'a pas réseaux sociaux, na théâtre, qui n'a papa. Je sais pas s'il l'a connu, il vient à Matanga ou quoi, je sais pas. Mais c'est une histoire comme ça. Il était non. Elle était dans un Matanga, c'était la copine d'une de mes cousines là-bas en Afrique et c'est parti comme ça. C'est pas deux personnes qui se sont connues en réalité. Ils se sont connus seulement sur les réseaux et Benita à Wellissi. Tu connais les filles des cités, non? Benita à Wellissi, c'est une hypocrite. Cette fille, c'est une malade mentale. Une personne, il y a ta nudité partout sur les réseaux sociaux, on parle mal de toi, mais tu continues à mettre la bouche. Oui, d'accord, ma chérie. Ok, voilà. Par rapport à la vidéo, il y a Moutakala Benita. Papa, à mon avis, vidéo, on a le bas qui nini. Papa, il a vu la vidéo depuis le départ, il n'en dit pas plus. Moi, j'ai eu à parler avec lui, ça reste mon père, je ne peux pas tout dévoiler, hein, mais je te le redis pour la 3e fois, Tantine, ou toi, Batami, Alekio Namaye. Papa abina batami wapna sima mzeta manga zeta sous les baobas. Soka batami na sima mzeta sous les baobas. Benita oleke na mayele baobé ya munene. Aokengela Benita ndeni. Kamsuna nzeta sa mapela. Mais elle vient toujours en pleurant. Cette fille, quand elle commence à pleurer, tout le monde va la croire. Une menteuse. C'est une menteuse, une grande menteuse. Quand elle commence à pleurer, à faire la victime, tout le monde va la croire. Bon, qu'elle est maman. Oh, Benita. Donc, papa, ce qu'il a fait, il était dans la situation. Il a commencé à nous dire non, c'est des vidéos qui datent de 2018, ceci, cela, mais il n'est pas bête. Attends, quand il a vu toute la famille s'est levée, tout ça, on a vu. Donc, Sony, papa Mukolo Boye.
bana na oba moni mutakala mwasi na yo malédiction ma papa kufa na kimia ko kufa na maboko ya mwasi age na yo tala nde mwana zo il y a des vidéos tantôt. Seigneur. Na musu ba olale na mboa balobi. Tu te rends compte que même mes profs, j'ai eu à avoir des profs congolais à l'école. Hein. C'est mes profs qui m'ont envoyé des vidéos par mail. Quelle humiliation. Wow. Tout ça, les gens pensent pas à ça. Hein. Et même si tu n'as pas de rapport sexuel avec la personne, c'est pour ça qu'il faut aller la tromper. Quand tu acceptes de te marier avec une personne qui est déjà malade, hein, on dit le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu vois, quand on dit pour le meilleur et pour le pire, là, c'est pas rien. Et puis, avant de se marier avec mon père, hein, je te le redis, elle savait que mon père était malade. C'est pas comme si elle savait pas qu'elle arrête de mentir. Ok. Quand tu te maries, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oh, papa n'a pas années malade. Je sais que Noël est la cobale et la pénine. Attends, on va les arrêter à Comico, je reste avec lui. Le mariage, c'est pas des jeux, c'est pas un film. Après, c'est une question d'éducation. Je pense que ça reste une question d'éducation. Et voilà. Papa nta oyo penza ya koluka makamu na mokili bilia ke bila. Est-ce que ben qui n'a bana, azna mwana, oh papa. Non, elle en a pas. D'accord, ok. D'accord, oh chérie. Qu'elle arrête vraiment, je le redis, qu'elle arrête, elle peut partir, qu'elle parte, qu'elle nous fiche la paix. Ah ok, n'était parce que papa benga nanda koute. Alors ma chérie. Est-ce que papa benga nanda papa benga nanda koute a okende ndeni papa benga papa bimisi nanda koute est-ce que mukanda na EPC daily séjour na ya azui permanent exactement papa exactement parce que bino za besoin nanda mais papa a toujours na bolinga benita du corps nanda koute pardon na lobby papa toujours ti siko za toujours na bolinga benita oui mutabata miye alekina mayele te alekina mayele voilà. Mais, bino za posa benita bimanda, mais papa a toujours na bolinga benita. Mais qui vous a dit qu'elle a toujours na bolinga benita? Quel homme normal va accepter d'être humilié, va laisser le col à zoba sur la toile entière? Qui va être amoureux de quelqu'un comme ça? Vraiment. Papa a bino ma comme une souka, hein? Oubliez pas, mon père, c'est quelqu'un qui réfléchit comme un Mundélé, hein. Il va pas agir, commencer à la jeter partout, à la jeter ses affaires par la fenêtre. À la châtie, il ne va pas réagir comme ça. D'accord. À reboquer na fenêtre, à bokanga. Naïbité, ma question sur Zali. Et sinon, tu n'as pas question, est-ce que tu vois que papa t'a après ça y est permission à l'ingambal mouchina balabala? Ouais, sûr. À quoi ça permission? Jamais. C'est ça. Jamais connaissant mon père, non. Non. D'accord. Ok. Voilà ma chérie, merci beaucoup. S'il y a moyen, papa s'abrate déjà bénita. Na yo, na ma frère na yo, na bandiko papa, bon le terrain d'attente pour ma kambo vraiment beaucoup à cesser les faits parce que bah audio zobima tous les jours. Après souka awa na ebiti makambo zoleka. Pour rendre les hommes amoureux. Je suis sûre même pas aujourd'hui mais peut-être dans les jours à venir votre papa vous expliquera en fait comment cette histoire d'amour a eu donc moi dans ma zone directement comme tu dis dans un matanga et puis votre papa est tombé amoureux, je ne crois pas. Je crois que la fille Benita a voulu revoir votre papa par après et elle a peut-être utilisé des fétiches et tout ça et c'est comme ça qu'elle a pu obtenir l'amour de votre papa. Voilà. Vraiment spirituellement, soyez prudents, toute la famille, même votre maman, soyez prudents parce que une personne qui n'a même pas honte de sa nudité, elle vient insulter les autres. Je suis sûre qu'elle est vraiment animée dans un mauvais esprit, dans un mauvais esprit diabolique. Pas normal. Je te jure, et on est toutes des femmes. Une femme ne peut pas être comme ça, même si on est au teint, on ne peut pas être au teint jusqu'à ce point-là, au fait. Moi, tout le monde voit la nudité, tout le monde voit comment tu flirtes avec un homme, des choses qui sont... Oh, nini mitaka na bino na penyel ka boy. Bo mo na ngata kiloté. Tout en sachant que tu es une femme mariée, non, c'est impossible. En tant que femme mariée, elle aurait dû avoir honte. Mais comme elle n'a pas eu honte, vraiment spirituellement,
au fait, j'insiste au fait à cette famille, aux enfants et même à la maman et même à monsieur Tsa lui-même, il doit prier. Je ne sais pas ce qu'il fait parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous avez entendu Benita le condamner, dire que si ça se trouve, tu es un médecin, mais ça se trouve, ton argent n'est pas, tu n'as pas, voilà, tu ne reçois pas ton argent honnête. Bande konanga oyo ezali makambo minene ezoleka na kati ya communauté mikolo ya Benita oyo bakenda kobala ye na mobali ya mukolo na Kinshasa abali ye aye na ye l'air abali ye na séparation de biens bakomi Benita akendeke ba Dubai ba nini aza penza star kuna na TikTok asala ba makambo na ye aye ko bimisa makambo nyonso aye libanda ndenge mobali azo satisfaire yete ba video na ye ko bima azwaka na ye ba petit copain papa otango abalaki ye aye ko bimisa secret ki abalaki na maladie donc papa ngazaki na ye maladie ye pe bana balobi aye baki ke papa na bango azalaki maladi bandeko nanga eza pasi na mawa yango wana bandeko tokosala ndeni na likambo boye tokende nanu toyokata audio moko kaka ya ye Benita ngo naza pela ba audio na epe belete toyokaka ata Benita ngo boyokata ba audio Benita boyoka Benita ngo ye boyoka Yaya, je t'avais parlé ça. Je te dis franchement et sincèrement que Kobota Yangana Guinea et bien on a poto. Je sais ba maladie mususu ya gi na poto. Quand il était venu à Kinshasa, on n'a pas couché ensemble. On peut commencer à faire l'amour comme ça, il ne bande pas. Je ne peux pas te cacher, tu es mon père. Je te parle maintenant en tant que papa et sa fille. Et non en tant que grand frère et sa petite sœur. Parce qu'avec papa, je vais tout dire. Pour qu'il m'oriente, comme tu viens de m'orienter tout à l'heure. Oh, papa Molimo, oh, Benita, ou bien papa Nabi, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, bon, peut-être ça fait longtemps, j'ai divorcé, et puis le médicament que je prends de tension et tout, café, cancer, ici en Europe. Et na PC mécanisme surtout. Ok, si toi tu n'arrives pas à bonder, on peut enlever tes spermes pour nous en moins. Parce qu'il y a l'avenir d'un enfant quand de outil kolobaya nangai. Le na cause à l'autonome qui na vie nangai si mi pété moi nangai suminga tout ce monde va mettre Gims ba comment on sunga baju Juna Janana awa. Benita loba nanu yaya. C'était même un père qui a Benita a besoin moi na que les enfants sont de richesse de demain. Les loba vandi c'est na poto asombele immeuble na poto. Baby si tu parles rien de nous, parce que tu n'es pas compétent. Toi reste là, on te donne de l'argent. Yena Dadju, Bapesa et Mbongo, chaque fin du mois, Bapesa a 1 million d'euros. Oh, c'est les enfants, yaya. Donc, au bout de la grâce, les gens qui sont irresponsables. Mais surtout, que tu ne t'occupes pas de tes enfants. Tu prends le temps de t'occuper des enfants des autres. On a laissé. Bozela muke bande konanga. Ya basi. Mais tolobango na yo, tolobango na bana te. Total sabana que c'est lui votre papa. Alors le seul chance c'est sourire na grâce. L'avantage de grâce c'est toi. Mais c'est toi qui a battante. C'est toi. Lui il a ses enfants. Si on a le bac on a mis sur moi pourquoi pour ne pas comprendre parce que comment chantage na bango que azoko s'investir dans la famille nanga tandis que la famille nanga eloko ezate mon souci est que Guy il n'est pas transparent avec moi et c'est quoi mon intérêt dans sa vie. Je ne peux pas rester comme ça. Chercher des assistants sociaux, oui, il n'y a pas de problème. Mondela facilita biso, nous sommes dans le 21e siècle. Tout ça, dans le 21e siècle, Google, comment faire pour trouver des assistants sociaux? Donc, on a dit, pourquoi? Parce que je n'ai rien. De l'autre côté, je n'ai pas de substance.
Pour trouver un avocat ici en Europe, c'est pas gratuit. Maman, tu na première classe. À condition que tu aies trouvé des assistants. Ok, na première classe na Dubaï. Aux années c'est ça ce que je vais faire. Bande konanga boto okende mulai te likambo benita o eza penza mulai makasi mais na linge kato ka réaction. Ils se sont à l'aise. Ya mwana boyoki quand même mongongo benita ba audio eza ebele dossier o nga pe na coach yango sikoyo po na moni ke eza dossier ba papa mikolo oyo ke bazokende kobalaka bana mikie tango oza papa mokolo oke kobala mwana moke nzoto ese eboti cancer eboti prostate ozotelema te mais ozotelema te oza na posa ya mwasi kendi kozwa mwasi oyo akomi na ye ménopause eleki ye plus bovanda na bino bosala mokili na bino basa ménopause kutu balingi na bango mpe mibali ya bien yango baokende bango na Kinshasa yango eza nini yango bapapa mikolo nini yango boyokaka te tika basambwisaka bino boye bana mike na kisutu ya Kinshasa papa mokolo alingi yo ndima na yo yaka na ona poto pesa ekipelekese parce que faut basukaka boye balingi yango penza basukaka boye nayebi ke Benito za mwana mabe makasi osali mabe makasi ataza papa mokolo okosaki ndumba na kati ya libala te ifale tango ye na yo osali nini obimi na okimi na yo meza malamu te ozana mobali Benita ozobima na mibali mususu ba iparete ozosangisa banzoto na bambwa na Dubai ba makambe bele ozosala eza pe bien te et puis il faut la reconnaissant escalier matisio likolo Benita okoki jamais kotindika ngo ye mutamemi na poto falo kima no na malembe swabala yo ekomema nyonso na réseaux sociaux TikTok ekosa yo te OK abonne attendez sali je vous love bye bisous na mutunyo salandi émission